Merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé à Kolanda. Émission Nabiso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, monsieur Junior Boukson Boukasson. On peut remercier aussi à mon vieux Alain Chamouna, le guide Bander. Ma mère Charlie, mère Mela. Pourquoi pas ya Willy Moucheni Singapakebo. Maman Emeline, c'est ma même morale. M'a tous fait peler un mbéto l'autre année déjà dans Ratsabakina. Pourquoi pas à Malolo Loris et la Congolais. Merci aussi à David Oluto Motomoko, vrai bien, merci encore à Papi Messi depuis Lukapa. Pourquoi pas à Mandela Mukonda Babi Lola Nalola chez toi Dollar Yana Kwanza Yana. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise. Na plateau merci aussi à Mouna artiste et métier noir devant la caméra. Voilà grosse moulue na plateau nanga nazanga mokote naza déjà. Non bah invité nangai artiste et musicien, il y a Fabregas métier noir et puis na Gina PMF tout ça na plateau. To beta beta masolo babi tout ça un espace kermesse la champagne donc voilà juste kana Willeri wana stand à grosse mouli awa na yeseki bino na koyambela bino ba artiste ba journaliste tout ça pena mère Aruna babi Aruna mère chef on est ensemble même moral voilà grosse mouli na plateau nga j'espère mon artiste au fongola déjà ma solo to beta beta ma solo na banda na Gina PMF quand moi je dis bonjour Gina PMF. Bonjour grosse mouli. Merci beaucoup Gina PMF. Moi un mot na yo d'abord na bato bazolanda biso vraiment monde entier. Ouais, bah bonjour, on a la partout Bali. Et puis bonjour, on a la patronne, on a Maestro Fabro, les maîtres de la musique africaine. Et pourquoi pas à sa femme légitime, Maman Terry Alino. Bon séjour, on a parce que Baza Mère Terry Alino, on a des grands prêtres, Jay-Z et Brian. Donc, bah, qui séjour. Et puis à tous les vacanciers, toutes les vacancières au Baza. Et puis la place noire. Donc ça dit Moussale et Salema. Aruna bena stand quoi donc des moulé grosse moulé donc bana poto boy ba vacances ça boya ofanda pa na en tout cas kayo ezawa donc na habité quoi. Voilà, OK, merci beaucoup na kena ngamba Materazi. Quand moi je dis bonjour Materazi. Bonjour Campete Cross. OK, merci. Batutu balanda biso partout dans le monde entier. Bato ba mbia album na biso cursus. Na pied ba bonjour na ba. Ok, merci beaucoup Materazi. Materazi qui est nabisoka na watis de tout. Qui est nabisoka te koto makambu. Cursus qui est nabiso. Na chona yo. Verbe mais jamais na kokyo pensé. Kogonjige ngo na le passé. Pour gozo sala nyoso de poto kabona ben. Willy le gaboneux. Obosani kozali nyoso na nga wose bébé nga na kokokate olingini nie bébé na sombelo biberon na la liso na berso po yolinga ngai po besanga affection ya mama na bana na Terry Lino mama na Jay-Z Brian pona kokanga poko batiaka mokona motambo to pendo sede kasi Ben William silisinga mayele na télécharger ma parole d'amour pona lobela ye kasi alingite. Voilà, OK, merci beaucoup Materazi. Est-ce que nabi ke nezane sali ba plaisir na mona Aaron na mère chef la belle nabi ke sali pe bien côté aza et puis je nanga no lisaku ya Jerry Makabi Bibondinga nabi ke sali bango très bien. Voilà, OK, merci beaucoup Materazi. Est-ce que tu as vu combo ya titre ya chona yo avant na zonga na Gina PMF? Nzemu na titre na amour passionnel. Mbeli nani? Na mbeli Ben Willy le Gabonais. Mbeli ka ye mokoto. Baza moi mi balé misatu po batu pe balé. Bazo lela trop. Est-ce que yebi ke bat ba lela trop? Après ça temps sous mbongo na ebité. Gina PMF yo po yembele ka mutu mokona. Mais aussi c'est non na Materazi. Ça nga na bino nyoso même moral toi la même moral. Te ngai sana ngai merci là on a Maestro Fabro. Cursus l'album du groupe. Donc ça dit Maestro Fabro après c'est une chance. Moni bisonde baloba en français la patience paye. Donc patience nanga on azaki nango envers ye lelo ya ngwane futi ngai ke après c'est une chance na te kaka ntembo. Donc na te kaka Gina na barave 4
wana ba accessoire za suma mbolo bela te moni soyi no somba lupangu te so sombi lupangu o panza sango mais so batu da ba yebi na boko kana lupangu o panza su sango te donc wana za laika na pesa batu elengi na weke maître Chabani otala ngai iba za mingi masa na koma na Belgique awazile le Djoubek akoma awazi de Bordeaux donc na pese bambote donc omoni yango moni ke na lobela yango li système na sengi merci belé pa patron nga Maestro Fabro nenga valoriser nga lelo moni ba porter parole ba la souter là na zaka ngamo la porter parole na Congo zaka ngamo yango moni asela nga makambo na nzembo langa eza titre lango za jour férié pourquoi jour férié pourquoi jour férié parce que ba makambo ekoma ba makambo belé zalaka auto cancela yango bato ya la jour ba férié omoni so total kalaming te toujours comme les premiers mai les premiers août et un jour férié pourquoi parce que mon ndeti biso to ba orpheline de père et de mère biso ba to kufela il a fait des morts moni dans ton raisonnable mon a to kenda ba cimetière moni eza ba jour mo boy ba to ba kanisa mo trop comprendre so kepe na esengo on appelle le 14 février et à férié par rapport au jour à fête donc il y a kabablo moi ndengwana ya Maestro pensaki ya kotia ya signer titre na ngai jour férié et puis na embeli yango Blanchard Kabanga à Lyon un garçon Lyon Blanchard Kabanga deux fois Blanchard Kabanga et puis na vient nga Augustin Kouchi le PDG Inter de Mwanda donc Augustin Kouchi ba embelaki bango nte mwana jour férié pas Maestro Fabro. Voilà, ok, merci beaucoup Gina PMF. Olobaki cette fois-ci il faut loba. Gina PMF tu na habité sur loba no pe na micro ya Congo France avec grosse moulure hein. Vous appelez la question retour na pona loba parce que cursus donc merci na nous. Ah, velangai. Merci na nous moni cursus lelo. Et album à groupe. Donc moni ba orchestre. Le orchestre la biso light music à Villanova. Light music Villanova au Maestro a pesi biso chance to signer album moko titre nango cursus l'album du groupe donc l'album wa groupe na comme deuxième te na Trace Africa par rapport à hits na bango. Donc album du groupe titre na biso Zikida et so cartonné déjà deuxième et puis liboso na biso africain donc to aka biso mo. Donc merci vraiment la batu bayamba ki yango puis nazo féliciter la belle Maestro Wanted Record et Publicom Studio na ba travaux ba sali be fort ba sali ta lelo place tokomi donc musique congolaise ils ont matessé comme à travers Maestro Fabro donc PDG Lenny Bidense PDG Tino Fayette merci na musala vraiment bosali ainsi que ya patron ya Wanted Record Maestro Fabro les maîtres de la musique africaine merci na bango vraiment bon qu'est-ce que la soutien Gina PMF monité que si dès que kata et ko kata ba contre maître mais plutôt ba contre maître ba tête prévenez tout le monde le monde na éviter so ko contredinga parce que bato balanda grosse molé na ko ça raté na créer ba baisse na créer ba actualité rien qu'à la vérité le cursus et que kata ba contre maître ba tête le ba panzani ko bani par rapport à ça biso to beta musique pour na mutu mo biso beta musique pour na monde entier faut tant to comme na deuxième déjà à Trace Africa ya monde entier. Non cette fois si net na zone lo babo na minute et le générique kangi na kin lo kwa zigide zate là vraiment rien à dire rien à contredire. Ya yango na bisiot. Donc biso nde to aboye to beta musique pour na monde entier. To beta musique pour na o songolo pakala o mpuku ni aute. Biso beta to pesa bonne musique africain. Pour lobby et tombola bendele ya RDC Congo. Merci beaucoup. Voilà, ok, merci beaucoup Gina PMF. Toujours continuer Materazi yo bandoke na bisoka na watis deto pour aller y comprendre vraiment bato mingi ba pesa ki Materazi confiance te ba pesa yi confiance. Voilà Materazi a sepeli sibino nation na ye oyo ayembeli vie. Na mbeli ben wili les Gabonais. Taka biso te mbela ba Gabonais. Aïbine mamsoute lo bagana français. Mon petit tu vois non qu'on fait que na mbeli nzembo. Materazi yo ba pesa oka chamba zimbongo te po mamongo esa na matro ba pesa oka chamba bazui na bango ka mbongo batie na poche. Ça la lango l'idée pas ozwa na mbongo habite Materazi 6 étoiles yo yemba na oka. Ndena boye bon na pina beni na makambutu taka komona ngana ba sansem yana ba censure komona ngeza pina komona so moni pina carte komona nga carte d'électeur et apna zemo na ba auteur compositeur point Materazi ozomona
Ça veut dire naza bien assuré quoi. Voilà, ok, merci beaucoup Materazzi. Materazzi cursus album du groupe. Materazzi groupe Nabino Villanova bozui bo intégrer maestro nakati. Ce qu'on dit bo intégrer maestro wana, so ce que maestro pe margaza leader parce que bo intégrer ndeye. Villanova eza ya bino. Bo intégrer maestro nakati. Ce que lelo maestro so pasali mo mbilinga ozo suspension te margaza présent. Ah, madaya pina. Ndenga mabete parce que Villanova eza ya bino, eza ya maestro te. Maestro azana mouvement na nini na light music bino bozana azana light music bino bozana Villanova bozui maestro boye bo intégrer lisusu na Villanova siko so moi azape mutu na minute bino nde bo aba leader bino moko parce que ye moko lobaki bino bo aba leader na kati ya Villanova bozui bo intégrer siko so yepe asali mwa mbilinga moi suspension ko lande te ndete utai ko mona animateur na biso autai ko suspension chanteur na biso pe bébé Bouchou azapeti le loka na suspension sotali ba masebeli ba loba ya bibliothèque na biso a comprendre maramona na ne maestro atambola na nzimi pete ka ko buka pe mibeko ya Villanova poto pe suspension amutu mo boye neti mamutu to sala neti ye mutanda enseigner biso et comme ce qu'on a tamo boye esenga biso ba villageois Villanova to présenter ma moto ekoli pembe na non, PC suspension. Pema viens te PC. Ah, grosse musique. On a le bisonde orchestre. Orchestre va passer non ba mission ba nzembote. Donc merci na maestro et puis na Villanova ndé tozu ba nzembo puis ba nzembo ngo c'est bon. Pourquoi c'est ni on va passer ba nzembo. Obi ba nzembo ngo bunda na ba nzembo na biso ba na bunda ba nzembo ba leader. Merci. Voilà, ok. Merci beaucoup, Materazzi. Qui est un avocat au sala. Maman Kaziboula, Le bien malin qui en a profité jamais. Ngana tonne so zina mote mananga Maman Lili Kaziboula. Kongo artiste basien papa c'est 8. Héritier mote mananga. Après ça. Komi boma et panangeza solution bien. Poko vivre nga maweza lisusu natina temo tona linga keke na ye jerima ga mizala mango zongilanga katantima na komina ba penser ebele ezo zinga sefololo na litanga ya maya miso ya molonga ninanga na yesusu bebe na travailler na perte bela stoka shoka bolingo na simisaki na maboko mwana yo nzoka komisango na motema te bolingo alolem lelo lobi vérité nzambe sala na akuvate na bika bongo na témoigner na ebisa Aaron mère chef ke bolingo zamboka tako chalokolo matera boye na lala na ngaliema kuna tasengido dokolo bako yokela yo atama wate nzambe na démissionner bébé daya après yesusu unité centrale motema na ngayo dans mon cœur tous les drapeaux ezo pepa zala na ngalokola motoko nie tie koma putulu ngana bamba na toza pe régime alimentaire moko omoni ke nzemo na méritant. Voilà, ok. Merci beaucoup Materazzi. Materazzi bande ko pesa plus mingi ka ba voko. Mais tant Materazzi bazo qui vraiment chant ya mobimba babi voilà Materazzi chant na o yango nde ba pesa ki jina PMF chant na o yango yo Materazzi yemba palola pasola nzela et ça le ki ondengene. Bon, il est qu'il a un peu de maman, mais ça n'a pas souligné boulot, non mon grave. Parce que comment on a mon grave, on a un moment on est ici. Na moni mambo grave na bete la ngotolo na mozonga skosima. Plus ngana yembeli batu. Batu nde ba opesa jusque là na mona danze mona ngezo tambola bien, ça veut dire batu ba yo comme sala ba mona ke na bien encadré mais wana na loba merci na encadrement pour na maestro. Ok, merci beaucoup Materazzi. Toujours continuer. Et puis s'il était na baninde wemba na mboka. Karine Obaninde go yemba na mboka. Na baninde wemba na mboka siko. Ache mama c'est ça le bien baninde go yemba nde na mboko. Na baninde wemba. Ok, merci beaucoup Materazzi. Materazzi on dirait ba yeko fula bino après ndiye ba départ ya ba contre maître na peut-être ko contre dinga. C'est bien oui, ba vocal mais
lelo autant ba moni materazi a tiéchan ba bandi jusqu'au zonga la ba vocal dini au materazi a yemba quelque part de part qui paye ba contre maître lelo pe sali materazi encore pe akoma we akomi lelo non est-ce qu'on contredire nga bika ke mutu na mutu na bon ndeta buta batu chance eza ndenge moko te tobotama mpe jour moko te lelo ntango soki ozala ya muna lobi ntango soki jina pmf lobi ya John Kadima lobi mpe yanga soki komi nde na ta na nga nakoprofite na sala makambo oyo nga nayebi na mutu na ngai eza ti bango bazalaki mpe tozalaki na bango tano nayemba na bango ti oyebi ti zaka kete bamaster babule bango na bango banini cette fois-ci biso tolobela cursus l'album du groupe ozomona sabi mikolo toaka na système ya cursus na ndenge mabe tosola tiango mpe carte tosola tiango mpe palin so midi mbiki te mobulo. Voilà, ok, merci beaucoup. Jina PMF Ebipe yalinga mingi mi ba danser zana pe créer moi nungu trop hein. Et puis basongele libino pe studio. Asepela na bango trop. Alinga bango kangela bango na chambre. Amelsa bango shisha na whisky. Alinga mingi ba danseuse. Akomsa bango ba kombole na luketo. Asepela alinga te baza mwindo alinga ka baza choko. Amelela bango whisky. Alinga bango ba mela shisha. Asukola bango ebele na piscine ye moko. Maybe ke basongele libino pe studio. Banani. Biso tango toloba moni biso maestro mystique maestro ana ba inspiration mo bo so ye elukaka ba problème. Waya lokola likamba bongayo. Moni bongai tango maestro emba kango amitala epeke ngape na ime. Donc na loba makambo ezo salema. On comprend na loba makambo yo salema société po ebongisa biso mona teke bana maestro emba bongo makambo laksa ba ketche sila mambo laksa bilambe sila tozo linga pe to éduquer massimo boy moni ba danseuse batu ba zwa bango ka ba qualifier ka bango mabe so manga o danseuse ndumba nzoke ba danseuse musulo ko ba merveille na pese mbote place ali merveille maravilla merveille amado atambula dana ketchne akana palene a poser on comprend même mapé ke na ba opé ba Hollanda nzela ne pas biso ba moi droit mais ba danseuse pe o ba otambula mabe ba meka ko bongisa en fait asala kango bongo parce que ba danseuse d'amso ba déclarer qui président o bois qui crie na so la nikrale zaka olingi mutambunda zwa olingi ba chanteur zwa olingi pianiste zwa na yo biso to na usine mais yende sko asepela ne mingi la danseuse. Ok, merci beaucoup. Babi ba danseuse onde ezo bomana ndenga mabete muta polémique te. Babi kama ba danseuse onda sepela na ba danseuse trop et bomi mboka bazongeleli ba Jina PMF studio babi boyo rapé maramna bino. Mais kozonga studio a problème te. Mais faut appeler na label lokola ba wanted record. Faut ça la ba qualité ba clip lokola ba mot passionnel. Ba qualité ba clip lokola ba mauvais temps. Pour ça ba qualité ba clip le roi ba zikida faut ça la sko ba clip mo za ba choko te pour ba clip ba choko za au moins côté mo le roi vert côté mo roi orange donc maman on a solo ming na Christian de corps on a profité la PC ba mbote c'est on a Mimi Chikeva Milcheck en direct de Pargo donc toujours ensemble na bi ke na 0 na kumbola Rav 4 Mimi Chikeva et puis vient nga no lisa kusakwel yo binde tokenda na jango na kobosa te na kitata yo bi Nicolas Onyenze papa chéri à bientôt za na kin awa et puis na kobosa na te ba Erwin Lié na Canada ba Patrick Amouli Sapsap ba Cédric Kalala ba Patrick Waiki ba Jerry Makabi wala ba batunango ba rapena moi libanda ba Ange Nyangasa ba Louise Nyangasa batunango ba ramwa moi libanda bena viena ngai Bruno Lubika l'argent propre viena ebike zoya donc j'ai ça bien bobo qui parle na bino bango te ya sepela la onde trop. Ok, merci beaucoup. Ya sepela na ba danseuse mo trop. Ça langage qui est Jina PMF, ça langage qui est cursus. Alors quoi libanga so ba boaki na mulili o tia ai. C'est juillet. Ok, merci. Et puis c'est lui qui se sent piqué.
connu l'affaire. Ok, merci beaucoup. Je n'ai pas même comme nous sommes vraiment consultés pour te clore la émission. Je n'ai pas même habité programme nini Oyo, Light Music et puis Villanova et ça n'a surtout dans un moment il y a des vacances et puis bah qui remet c'est ça n'a habité programme ni bozana. Ouais, merci non on a déjà deuxième la Trace Africa. Hein? It's pena, it's pena, it's. Il y a Trace Africa, toi deuxième, il y a Trace Urbaine, toi quatrième. Donc merci na Villanova Mobima Moussa Basalagi et puis merci na Maestro Fabro. Na Moussala vraiment sali pena pour talara lelo. L'album ba missé à la raté, na peu comment la niveau en até mais oh album il y a Light Music Villanova, cursus l'album du groupe t'as la place commis. Donc ça toujours féliciter na nous. To ça merci na Batnya so bayamba cursus. Et puis merci na ba clip merci na Maestro Fabo. Ba clip yango les obima. Toto lancé déjà clip moi sur YouTube il y a Nzembo ya Christian Solo, héros national interprété par Bransard. Donc bon découvrir artiste na bino na mais programme ça que après kobeta na place de la gare na festival de la rumba to gendai matadi to beta na kermesse des leaders. Après on a tous kin Maestro qui avion à Kenda bongo ko beta showgaze mo na Lille. Moi le 15 juillet wana biso to beta na Lille. To beta na Lille après Lille azo qui avion à beta Suisse ayaki déjà dans la minute dans 2 jours Maestro ayaki déjà ça déjà kin. Batu bazo loba trop bazo benga jina bazo beta te ba kermesse bandi. Bon biso pe ko beta to ya raté que oh bota biso to beta. Oh boso te biso batu ba yebi kermesse poza la fo biso to beta so to betite bo te kate donc ça dit on to banda de ko teksa batu na ba kermesse le 6 août le 6 août tozo beta bon la kermesse Novelas eza lingwala do bana lingwala bana commune kin bana ngalema bana barumbu boya bon vivre dans na bino zikida en live et puis boyo ka banzembo ba mise batie et puis bozala de cité quoi boya vraiment le 6 août toza bongo na kermesse Novelas mais par contre te répétera mardi mercredi vendredi na village village Maria na ma campagne na bocage donc ça dit boya bena mo ebele tozaza wana les 6 nde trop bête sikoyo kermesse bomona ke batuna ba tekite to tekisa ta ba mama po congé yango ezoke na kosila to tika liga soki na 6 semaines donc ça dit pour kermesse ezala grosse mouli kermesse au champagne kermesse champagne po ezala po boteka fo Maestro beta so to betite ça n'engage que vous mais ndeka Maestro loba le savoir ne ment pas quand tu connais. Donc cursus yangwana na CP vraiment de batnyo subayambi yango na cœur ouvert quoi parce que moi ça ngo zo filmer na mon artiste mon abi jina banzemo nyoso yakuna nzembo mabeza te mais merci na bino pe parce que tant to ka conseil na bino yango to sali musala o so to landa ka bavarder ko bavarder ne to sali musala o te yango mona biso ko concentrer trop na musala ke ko loba et puis ça fout à l'autre monde sali monde tient aussi sango yo moko de banda kango aussi sango moniye alinga mingi ba danseuse akangala ba na chambre alinga te baza mwindu alinga ba tela ba koma na luketu moni alinga ba mela shisha na marula aussi sango. OK c'est la cursus l'album du groupe donc ça dit merci Nabino tout vient dans le célèbre Loulou Yolo et puis Nolisa Kuyebika ndeto solo la ki Bruno Lubika boss Kuchi na Mwanda Aruna na pese bambote bien de la part Materazia Aruna na pese bambote donc c'est ça. Voilà, OK. Merci beaucoup. Je n'ai pas même finalement to comme coachité pour te clore la besoin d'émission mais je n'ai pas même tant que ba congolais, tant que ba artiste tout dans le monde des arts, tout dans bisoto ba artiste, tout dans bisoto ba star, tout bisoto ba leader. Mais je n'ai pas même tant boyoka qui quand même ba contre maître. Tant boyoka qui quand même ba contre maître. Artiste na biso adada na nzenze, oya bando ko beta santé alongwe ba koma ba contre maître sala ki accident et sala ki ondeni pas sala ki pe quand même moto pe bozo rata yo fanda nae. Obike mutaleki bato sente nyonso na Congo eko Neymar. So na za bogar moko na ne.
il est beau. Donc, ana makamunyoso ya beta tela ba transfodage. Ke a transfodango après a no beta te. Ya zakapena be do ré mi fa sol la si do. Neymar donc coup de chapeau Neymar lelo yo mtobini samboka quoi. Lelo Neymar ndazo bini samboka merci quoi. Mais na lobby adada na nzende wazaki ancien synthétiseur na bino. Biso ya la raso baby to tsara mususu. Ya la bongo. Izine. Izine. Kaza wana izine. Izine onde makamu. Onde makamu. Donc golwa mambute via moko. Via moko. OK, merci beaucoup. Materazi na moto comme nous sommes vraiment kolukato cité to clan na émission na biso. Materazi mot de la fin no Materazi zo lobanine. Nte to kabwane na oyemba siko mot de la fin na yo. Tout la PMF à lobby déjà. Sans mon on a boire attendre des personnes en mon hein. Na mon da Fanny Miyake, na mon sou Aaron mère chef la plus belle. Et coquine en autre. OK, merci beaucoup. Tout le monde a biso Materazi to kabwano. Oui, to kabwano parce que Gina na muta marqué boy sela qui est boyembela qui est chamazane muta micro. Voilà. Et y'en a love la kate blanchard. Je fais rien à love existe à kate kabanga. Ozina love ozi pete o la linzala. Oh. Donc on suit pete o la linzala. Je ferai bat bayo kanzembo ya mabe makasi. OK, merci beaucoup. Non, on bima na otiki la Materazi micro a parler la nebiso. Il est gabonais hein, venanga ben oui le gabonais fisto baluka na Angola. Au moins biso to boka ba tout repoti de la mbongo mais na sina reconnaissance. Fisto baluka na Angola donc bambote belé quoi. OK, papi merci motomoko vrai bien na katsa luka pa Mandela Mukonda. Babi chez toi dollar yana lola na lola kwanza aussi yana. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss monsieur Josué Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager Monsieur Junior Bookson Boukasa on peut retozane déjà na katsa bakina. Mama Meline Zemba, balobi motema ya tous pepele mbetolo mama likelemba pona lobe na Londres wana ba kanga makelemba na bango po nzamba makelemba c'est mama Emeline Zemba tozane déjà na kina. Pourquoi pas à maman chérie que j'aime beaucoup Malolo Loris et la Congolia. Babi ya Willy Moucheni Singapore Kebo Jama Katana. Merci aussi à David Olito Motomoko frère bien papi merci to salara ande to lobaki Mandela Mukonda mon vieux Alain Chamouna le guide bandeur motema ya mère Charlie mère Mila voilà. Merci beaucoup, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Exactement, merci ba misenze mbosa la clip na phone. Téléphone ça dit na tindo na WhatsApp yo mo kuno ba ngo bongisa te. Biso ya pena ba drone ba nini do mo na clip. Voilà, OK. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Babi grosse moulito ara la système amicolo PC loco. Ose loco. Si tu solol on te solol mais si tu solol pas on te solol pas. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci aussi à Mouna artiste et Métu Noir devant la caméra. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci au revoir bye bye artiste na tikolo micro Ken Abiso na watis de to eh ba muswamba eh balala eh l'échec batamulongwa sima. Polingwe comme raison et comme une perturbation et créer compréhension yangona zolela ozoyo kangaite mongongo eka uki mubange perraka yaye bote poage posani mekasi narazanga benwili nangai tina na yebite nakupenda sana. I love you, Ben Willy, mon amour. Maestro, c'est pas la gare. Sans le pesa court. Chalia zo comprendre ya tombola mosa. Boli wenza la galengi. Sans le linga moto. Sans le bijo temie pas zongizalo. Nakupenda sana Ben Willy. I love you, Stephanie Kobongo la chamate. Nakupenda sana. I love you, Ben Willy, mon amour. Verbe mais jamais na kokyo pensé. Kogo jigango na le passé. Pour que ça salanya ça ne poto kabona ben. Willy le gabonais. Obozani ko salanya sana ngawa ose. Bébé nana koko kate. Oningini nie bébé. Na sombelo biberon. Na la liso na berso. Pour yolinga ngai. Popé sans affection. Ya mama na banane. Terrialino, mama na Jesse Brian. Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ikara mulai.
France.com, site ya Kolo Masolo à danger, Masolo Kitoko.